losambo yango ekozala mpona mboka Congo ya biso na Soudan du Sud. Ekozala vendredi ntango ye azali kosala losambo na baepiskopo na bakardino na basango na bakristu na mboka Roma, biso mpe bakatolike, biso mpe bakongolais awa na Paris tokosambela. Losambo yango ekozala na paroisse Notre-Dame des Otages. Na Notre-Dame des Otages, na rue Action, na 20e, Paris 20e. Ezali bongo na métro Porte de Lila, to télégraphe, ligne 11. Bonene ya likambo ya ndenge wana eseni te biso mpe toza. Lokola ngai nazalaka mpe vicaire kuna, nasengaki na bamindele mpe baya ebele mpe balobi bakoya kosangana na biso. Losambo yango etali liboso biso bakongolais. Yango wana toya ebele na invité bino banso vendredi kobanda na 17h30 te na 19h30. Mosantu papa alingi te losambo yango esalela na bopimi biloko na jeune bayeba kokoka mokolo ya vendredi banda tongo kolia te tosambeli mpo ya mboka na biso mpe na suka nde tokolia. Na suka nde tokolia ya wana nasengi bamama mwa mke oyo kosalaka ezali feti te mais ezali kaka mpona kokase jeune bamama bomema mwa biloko ya mike bamindele kuna balobi bakomema ya bango sandwich botala oyo ya bino sikoyo soki ekozala nini nayebi te. Donc tomema tokabola parce que journée mobimba tokozala a jeune mpona bayeba koki soki ozali moto ya maladi kosala jeune te, soki omoni te okokoka te kosala jeune te, eza nango mabe te. Kasi soki omoni te okoki sala jeune. Soki mosantu papa asengi te tosala jeune, ayebi ntina ya jeune, okasi ya jeune. Toyebi mboka na biso ndenge makambo bazali koleka. Alors ya wana losambo ezali monduki monene mpona kokoma mokuna. Yango wana toleka na nzela ya losambo mpo ya kokoma mokuna. Donc vendredi de 17h30 à 19h30 nsima nango tokei na salle paroissiale esika eye tokokabola bilei. Bokoki koyebisa mpe bandeko basusu bakoki koya.